kosala likambo ezali babenyango lisusu ezali discipline personnelle. Discipline personnelle na oluka discipline na lingala makambo nyonso na ngana kabonga lingala po ezala mo elengi po ezala mo elengi na kososola et puis kososola ngo pe kozala mo mozindo parce que tolo so tolo ba yemo na français to na ba minoko mususu ezalaka so ekoti aussi ko ifuluka o balola yango po ososola ngo malama alors que na lingala okososola yango mbala moko pe okomona tina na yango na ngana ba soki toye ko laki vraiment na lingala. Mais le loi est savant, ça la physique bien, ça la chimie bien, ça la mathématique bien. Mais tellement barrière à langage, les gens entendent les oya et écoutent en anglais abisso et puis c'est tout moi. Vraiment, on voit la psychobilo où est qu'il n'a rien à mort on a boigné, on moni, la mort de la mini bon. Il faut vraiment tout utiliser où les alliés matière cérébrale l'abisso, la bio on est tous allés au côté de la carte, on insistera toujours. Voilà, voilà, mémoire est très important pour nous développer les prudence et boire. Quand on a fait un mais quand on a fait batuni yebi. Quand on a fait un quand on a fait mais quand on a fait makamoni yebi, balabala nini yebi, commune nini yebi, fleur nini yebi. Biloko kolia nini oyebi makanisi nini oyebi mémoire il faut pour la eloko so kotisa na moto na yo okanga so oyebi kombo na ngai eza kombo na ngana elongi na ngana mongongo na ngai eza quelque part na kati ya bongo na yo na somme ya mémoire bako boma mwinda sikoso ngana loyo oyeba njeka wana eza mongongo elkida donc to c'est la mémoire na biso to pona makambo nini ya okotisa po ete bonya na biso etombwana po ete lolenge na biso liboso ya kozwa mokano ebongo